alobaki esengelaki bana ya école primaire batanga gratuitement. Napesi directeur te. Napesi école. Soki bomoni yango epa na ye na ndako. Bofunda ye na la police. Ya yo kotoka là aussi, il n'a pas de route. Quand vous continuez, là vous faites tour hein, jusqu'à Elenguesa. Ça on appelle ça Maya Makwanja. Le nom est surnommé Maï Yamakwanja. On est là. Maya Makwanja. Donc Maya Makwanja. Maya Makwanja. Ce que Betty, parce que ce qu'on au Simbiango, aux Makwanja. Allez, ce qu'on se colipe, aux Makwanja. Allez, bah pèse mon combo, Maya Makwanja. Aux hommes de 27. Photographe ça, quand la photo. Là le pas photo. Fimi. L'État faut pas ça là, la bénéficiaire na yango. Puissance Seigneur, tu es diable pour détruire. Milulu oyo papa te rendre encore mille sans effet peut te zongisi yango misika na biso na kombono Yesu. Et te sengerene na yo et mon anakati na biso. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Congolais, unis par le sang, même
2 et 3. Et fini par le sang pour les indépendants. Ils sont accourbés, et pour les bons, prenez les plus belles là, dans la paix au préparant. Allez, allez, nous bâtirons ces pays qui auparavant, dans la paix citoyenne, pour l'humanité. Notre souveraineté, au pays, nous assurerons par l'envers, jour sacré soit les témoins, jour sacré soit l'immortel, serment de liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Au sein du collège Mimok, différents parents ici présents, élèves et distingués invités, ainsi que tous les membres de l'UDPS, d'où je fus aussi un parmi. Permettez de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue parmi nous dans ce beau cadre pour cette journée marquant cette collaboration entre Collège Mimok et Fondation Badibanga. Et je vous remercie. De la fondation Osé Badibanga, accompagné de son staff. Je vous prie de me mettre debout pour un applaudissement. Pour organiser ma section, ni pas ma option ni. Les alliés ont organisé section maternelle, de première en troisième année maternelle, section primaire, de première en sixième année primaire, le Coco Babeni secondaire général. Oyo kala tozala Robert en première CO, la deuxième CO. Le lo oyo ekomi septième na huitième. Alors, pour ceux qui ont organisé l'humanité entière, de troisième en sixième, vous allez la 10 sections confondues. Alors, sur ces 10 sections confondues, beaucoup de affiche nabiso, beaucoup de monde. Mais parmi les sections confondues, Bana a été le nabiso.
oyo basalaki examen d'état oyo momekano tozalaki kozelazela bana na biso nyonso basali 100% na basection nyonso. Section ya scientifique asali 67%. Tandis que lauréat na biso na mécanique générale asali 70%. Azali mwana ya mfimi élu national toponaki ye biso moko lokola toponaki ye andimi kofutela bana ya etelo oyo Minerval deuxième troisième maternelle bazali kofuta bobele 22 500 pona ba imprimer na ba outillage nyonso. Alors frais technique na bango ba kofuta Minerval te po papa azui le devant. Ba frais technique na bango ezali bobele na 10 050 francs par trimestre. Tina deuxième primaire, première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle, première primaire, deuxième primaire. Pour banawana, bangwana mutu bapesa rami ibu ya classe. Bona pour ça la continuité. Alors la continuité na yango, le ko la papa a vu devant le devant. Il y a ba frais scolaire. Troisième primaire. La quatrième primaire, Bakofuta, Bobele, 8750 et frais techniques par mois. Cinquième année, la sixième année, ils allaient degré terminal. Il y a école primaire, Bango, Bakofuta, frais techniques, na Bango, rien que 10 000 francs par mois. Alors, ceux qui ont au Kamata, 7e na 8e, ma frais technique na bango, ils allaient s'élever rien que na 10 000 francs par mois. Donc, Kamati, ils sont 3e na 4e des humanités. Bango, Bakofuta, Bobele, 10 000 francs par mois. Alors, pour eux, on a degré terminal. Oh, il y a 5e na 6e année. Bana oyo tozelaka na suka. Bana wana, lokola papa asi azwini bango le devant. Il y a frais scolaire. Bakofuta kaka frais technique na bango, il y a 12 500 francs par mois. Et c'est moto et c'est moté. Et c'est mort. Alors, bon, applaudir. Na place à micro, on a vu que on a les amours makasi. Natamola kia wana fimi makolo kana mungongo na ngai nazaki na micro te. Et bana fimi bo sepela ki kopesa nga confiance bo votaki nga. On a lobaki vacances parlementaires oyo na bandande ao. Soki lelo bomoni présence nanga awa na bandeko nyonso na tamboli na bango nalobaki na pesa na nous privilège na bana classe na pesa privilège na bana classe pour lelo soki mwana tangi classe asilisi yango aza na chance lobby akoma pe député nenga na komi. Soki tant mususu na tangaki classe te peut-être bonga bo pesa nga confiance te pour na représenter bino bana bumbu na kati ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa. Na yango na kozwa bino tangu mingi te na koloba pe maloba mingi te na kati ya kokokisa posa ya mukonzi ya mboka
président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aza président nanga oyo aza président na yo oyo aza président na biso nyonso na Congo alobaki esengelaki bana ya école primaire batanga gratuitement et bana école primaire batanga gratuitement eza processus biso toza pembeni na ye biso toza ba élu ya peuple en attendant makambo wana ezokende malembe to banda kosunga population oyo yango wana nazwaki décision ya na mipesa kombo matembela nsima ndako soki na assemblée provinciale bafutinga 10 francs ou bien bafutinga 1000 francs 500 francs eza ya bino 500 francs eza pe ya ngai c'est-à-dire mandat oyo naza nango na kati ya assemblée provinciale eza ya ngai te eza nde mandat na bino soki bino bobimaki na se ya mbula te po bokende kovote nga nde lelo bazobenga nga honorable te soki bino bobimaki na mbula te po bokende kovote nga nde lelo bolingaki bomona ta mosusu bapolisier opembeli na ngai te soki baza awa ezali po bino nde bolingaki bango basala nini bazala na yango nalobaki soki nalobi nakende na bekolo naza na badirection ya shaba oyo batia bacouleur ya bien ekoma kitoko makasi oyo bapapa ya bana wana baza na bambongo ebele oyo bamama bana wana baza na bambongo ebele eza lokolo ozobakisa kopo ya mai na kati ya océan nalobaki nakende esika ya bato oyo bandimaki kopesa nga confiance esika ya bandeko oyo bandimaki kopola na mbula mpo ngai nabima napesa ata moke oyo ngai naza nango de sorte que 500 fois nazozwa kuna nayela bango mpe 250 na bango boye te na yango wana nasololaki na bakonzi ya ekole oyo nalobaki eza ekole ya liboso te nasali yango nakokontinue ti pendant 5 ans ya ngai ya mandat mpo nasalelaka bino mwa bolamu moke nazozwa nasalelaka bino azongiselaka bino mpe mwa moke ntango nasololi na bango natuni bango na biminerval na bino ezali combien nde bayebisi nga nalobi boye bino bao bovotaki ngai nazwaki 8585 voix eza ebele soki nalobi nabanda koluka bino moko oyo bovotaki nga nakosilisa bino te mande osala nini ekosila na yango ata na mosika ozwi 100 francs na ngai te me mwana na yo nafutela ata ndambu ya minerval yo obakisa oyo etikali boye te eza malamu to eza mabe voilà yango nalobaki atako na koya mpo na kosunga na mwa ndambu ya minerval nasala mpe effort yake namemela bana nayebisa promo nayebisaki promo nalobi tomemela bana mwa ndambu ya bakaye tomemela bana tosalela bango mwa bauniforme mpo na bana maternelle batablier mpo na bana école primaire ti likolo bozwa ne fiske bakaye quadrillé bakaye ligné bakaye ya écriture na bakaye ya dessin ainsi que bakaye ya communication c'est-à-dire tango oye kokomisa mwana na yo awa na baekole nyonso na koleka tango oye kokomisa mwana na yo bakopesa ye don na ngai ya kaye ya communication bapesi ye kaye ya écriture bapesi ye kaye ya dessin babakisi na ndambo ya bakaye oyo bozomona oyo omoni bakomi don de la fondation Osé Badibanga eza na bakaye ya ba 200 pages eza na bakaye ya ba 48 pages oyo bakonzi école bakoluka de sorte que nemfiske mwana moko azwa ata 5 cahiers 5 cahiers 5 cahiers nayebi ke eza mokie mais
esunga quand même bana na biso lokola bakoya ebele lokola bakozala mingi mwana nyonso azonga na ndaku nemfiske na souvenir ya voix oyo papa na ye to mama na ye apesaki nga boye te alobaki mpe naluka moye nemfiske machine à coudre moko mpona bano bakosala coupe couture eza ebandeli tozokende nango malembe mutu tozokende malembe lelo bakaye yango oyo nasi bomoni bakaye ha nayebisaki promo à titre symbolique ayelanga quelques enfants oyo nako remettre bakaye oyo avant rentrée scolaire nayebi ke nzamba kosunga ngai na mabondeli na bino nakozonga lisusu awa soki nazwi saki ya mukongo nakosala nini nakopesa soki mpe nazwi bik boyebake nakozonga nakosala nini nakopesa bakaye yango oyo eza kaye ya 200 pages oyo eza awa directeur bana obongisaki baza wapi nasepelaki kosalela bana maternelle mwa batablier yango oyo mpona bana voilà c'est 5 ici voilà. Oh, bana maternelle les orphelins c'est ça voilà moi quelques enfants oyo baparents bakoki kozala na difficulté ya kofutela bango nasala de sorte que ngai moko na rentrée scolaire oyo namipesela bango déjà mbongo na bango na bafrais technique de sorte que ata naza te soki nzambe asungi aire nyonso na banda kozonga koluka bana oyo nasunga bango lobi bakoma mpe lokola ngai voilà pour moment la maternelle aza oyo oya maternelle avi simba ça c'est pour toi hein? Voilà ça c'est l'uniforme voilà ok voilà on est en primaire. Première primaire. Voilà. Kiki la mode. Voilà, Kiki la. J'ai là ma kelele la troisième primaire. Moi, si vous savez pas ma photo. Voilà. Voilà. topesa à titre symbolique bakaye mususu ezotikala soki oye okomisi mwana omo aye apesi yo bakaye wana soki apesi yo te luka ngai naza na kiri 77 kiri numéro 77 na kwa ya shaba
nalobi kiri 77 otuni avenini na ngai te soki okutani na ngai te oye na lambe numéro 110 mon bureau est là landu numéro 110 bureau fondation eza wana photo nayebi ke avec le temps nzambe akontinue kosunga biso tokosunga mpe kaka bana kolobi bana oyo soki batangi classe ekozala malamu. À titre symbolique, nous allons remettre quelques nani après et pas ya directeur de l'école pour attendre que ça n'en ban. C'est ça. Je crois que Yarosala mwana oyo azui chance ya obima lauréat ya école na biochimie azali awa voilà nalingi na encourage ye mbala moko na geste oyo na osala nzambe asunga ye azala munganga yango na raisonnaki napesa ye déjà tensiomètre papa na filmé yo mamnu to mo kopesa yo na kopesa ye ezali directement akene nango tina suka ndenga na kendaki nango tina suka c'est-à-dire soki nga na kataki classe ye pa kata classe mais soki nga na silisaki pechoyo nzamba tsunga ye akende liboso asisa classe na ye po aswanye biso oyo nangaki napesa direction ya école po basungama nango koimprime mwa babiloko ya mike ba texte ya examen ya bana na yango nazopesa yango na maboko ya directeur ya école napesi directeur te napesi école soki bomoni yango epai na ye na ndako bofunda ye na la polise soki bomoni yango epai na ye na ndako bosala nini ye na la polise machine à coudre eza awa eza mpona bana coupe couture voilà des machines etikala eza kiloko machine à coudre eza awa ezali mpona bana oyo bazoya kotanga awa bazwa chance ya kocontinue lokola oyo asi mwana oyo na maboko ya service na nga po tosunga ye acontinue azwa chance ya koperforme mosala na ye lobi soki nalati vese nakende assemblée ezala ye moto atongi yango akoya tokopesa ye chance akolisa mosala na ye mike ya osala esunga ngai nakende mpe nasilisa yango. Merci beaucoup. eloko nabongisaki ezali mpona koencourage baenseignant oyo batangisaki bana oyo ti toyebi ke toza na congé baprofesseur basalaka boye mbongo ezalaka te nalingaki napesa bango mwa enveloppe nakoyebisa bino mpe monta te mpo etali bino te nazo encourage bango mpo baencadre lisusu bana malamu directeur nalobi te kotika kolia oyo moko
bayanke te nalobi solola na bandeko na yo bosaki na bango mosala bazwa mwa muke na yebiki nzambe akopambola bango bayanke tikelanga bango oyo boyaki awa en tant que parents alobi boye nakanisaki bino nabosani bino te me na mbongo te banje ezali eloko akomela ezali oyo promo aotikala na bino apesa bino benefiske mwa eloko akomela e nazopesa yango a titre symbolique nazofuta yo te mpo votaki nga me naye nde koremercie yo mpo opesaki nga confiance me la ata mai na ngai nayebi ke nzambe oyo tozosambela akosunga ngai na yo tokokende liboso voilà nga na votaka te basi na nga oyo nde bavotaka bandeko na nga nde bavotaka nga naza populaire ndenge basi na ngai bavotaki oyo na bandeko na bavoti yo eza ndenge ngai navotaki yo eza tokompana mai eza te mai desere mate obimila mai kwa machete tokosala ndenge nini natuni yo mokuna ngai natuna kolobela ngo tembo limisaka so na bi fote wana voilà osala na ngai eza kolobela soda kolobela policier kolobela moto ya mbongo kolobela mama azoteka na wenze kolobela mama azosala na kolobela motu nyonso ndenge oyawa tosepeli biso nyonso tout tosepeli biso nyonso esa biso naosenga o papa na ngai yo nde papa yo nde mama amito oyo yo nde papa yo nde mama yo nde papa yo nde mama olobeli kama mai basi na biso bazonuka mpona mai yo réponse papa nalobi boye nazwi likambo na yo na motema ngai nakokolaka yo sikoyo te me nakoyebisa yo lokola bamama na ndako bana oyo esenga confiance akote ngai nakosala nakosala soki ata fi mobima ekoti te ata balabala merci beaucoup nzambe apambo ena bolamu ya nzambe Dis baba.